la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela. Awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino mo bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement na aime la grâce TV chaîne moko ya bien oezolo ba makambo bien oezo lakisa ba image ya bien binomo bozo monango bo s'abonner belé ba fan nyonso orgazi o bolinga ko orgazi bozana besoin actualité orgazi bo s'abonner na aime la grâce TV beaucoup mona ngai na aime la grâce TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à aime la grâce TV. Ici à la grâce, elle va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, mandomba. Modification nango ba makamnyo so ba gag ko seka ba bina aime la grâce TV. Et bouyo mona grâce TV puis mona copine na nada et ba ma copine on peut ka conseil non plus sabine zaka moko. On lieu s'abonner dans tout temps Georges à côté Rokatinel. On le peut s'entendre n'est pas ton Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na aime la grâce TV c'est non stress liko na unada na kati suka tuganga makenda impuissance sexuelle et outina hémorroïde point nani soko zana hémorroïde ni si faut ifungama lelo ifungwami okomi na faible mayo jegle mingi zate okomi na faiblesse te ya bopikiriki ulembi siko soko traité hémorroïde si maikanga minango impuissance sexuelle abu pia bon ya ja hémorroïde izali boma izana ba symptômes marque na marque mususu isucha kaka na se ya libu mususu mukongo pass mususu mutupe betaka mususu soko komi na nzala makolo eza kulenga ba genou mususu tiaka moto na sa makolo donc izana bandengi bele betelaka kisha pharmacie na boma mama na nkoro iloko moko ankoro lelo tiango uza kuboma nzoto yo mpo ankoro eza kaka pwana lelo lobi felu kasusu ankoro mususu soki na salisio yo moko venga choka isimbi na bongi okeko zwa susu ankoro tie kasoko ya lisusu ngana za kudia mbongo nanga foti nanga yo ye lisusu na kutu soki na pesi yo kisi ubongi ukeko tia susu ankoro bien po ya lisusu po eza yanga eza le naza kusalisa na ibisi Simo Kimbangu yo papa Simo ngana sali kisi oyo mais yo ikota na nzoto ya mutu isala ndengi tuza kukanisila ngo ndengi kusala na nzoto ya mutu papa Simo Kimbangu akotiango maboko ngana zana nga zoba pamba mais ya tie mayele na ye eli kukota na nzoto ya mutu ubonge bro kiri se kumaki katikati lelo ukende komela lisusu isimbito yao na mwana kibe mekaki mwa mukeme isimbi penza te pona ni yo moko mutu bebi shang upesi valeur na ambiance donc ma maman soki na saisa 100 personnes na pesi exemple mais 100 muke 1000 pe muke soki na saisa 100 personnes donc oyo ba réclama ba kokoza ata 7 mingi babeba dukaka batoy ba melaka masanga kaka bango mutu bayaka kudeklare ye mutakuye basoka kutika bya kutika te soka tikite hémorroïde bomaka soka bomie tuke kukunda ebongo na sani amela na ye iza nyonso biloko kuteka mais soki ifataka siyo iza lukula bato bamelaka cigarette
cigarette bakomango ipekisa ibomaka yo sikoyo oza komela po kufa ça va soko kufi compagnie cigarette kobakisa yo mbongo te kunda famille na yo soki okopola yo moto koyeba maladi bele na ibi oyo deja ya hémorroïde nasalisaka mpese ata okumi lokula léopard oza kokwanya lokula makako maladi kusila mpese tension ata eza komata na 30 ekozunga na se minu carie dentaire sinusite ata ikanga zolo nyonso na kosilisa rhumatisme makolo eza kotambula te soki osimbi mai mwaye osukuli mai ya pio pasi rhumatisme wana faisila esalinga deja somo mpo nayamba mwana mwasi moko abaka tangawisi tala motsopu molai baya na ye 21 na butu me esila nga mutu nasilisango alors kobaka eza mabe antuka neti nga nayibi kosala kisa kobaka me napesaka yango bato te epuis kobaka yango mpe eza makasa tomati te awa bitatia oza kobaka tangawisi oza kobaka makasa tomati na nini yango kutongola tangawisi kutongola mondongo eza na sens te wana eza biloko bamelaka yango na tangawisi yo oza kutongola yango mpo sani hémorroïde okufa te yo kanti kuswa wana yango mutu kenda koboma hémorroïde fo kisi nango oyo batraite munganga yebi basolution nini na kotia mpo otungola neti oyo ya kotungola eza na mondongo na kati te eza na tangawisi na kati te me neti bato baza na poto natindaka ya poussière nasali yango poussière nayunguli komi lokula café napesi ekei yo moko osali kuna nalakisi yo sala boye tungulela boye melela boye Salut à tous les abonnés de notre chaîne Aime la Grâce TV. Nous vous remercions pour Zobilengi à 100% dans cette chaîne Nabiso. Oyebeng c'est la bino na plateau ya merveille Miss la gracieuse, ba artiste Nabino, to beng saraba divers surtout invité au ba défila awa. Mais lilo na zui vraiment ngolu ya koyamba papa bidi to yambié vraiment comme étant artiste comédien mais to zui comme étant docteur docteur ya nini to tikimino na question marque bon comprendre pourquoi docteur il y a le kamunini en lisusu oyo papa bidi de loi et biso alors aza vraiment na plateau na biso. Avant toute fois, Tokotana Chant Nabisona, notre invité du jour. Là, je dis merci et pas à mon patrocinador officiel, le cœur de sa femme, Zé Azaria Bapoma. Mouto Azana Mongwebele, Azana Motema, ya Abraham, Azana Motema, ya Isaac, Jacob. Donc, il y a Zara Pene, Babi, ya Job. Taka Job Azaki, l'homme intègre. Donc, tout comparé Penazé Azaria Babi, l'homme intègre. Là, je dis merci pour un sponsoring et aux osala na kati ya chaîne Aime la Grâce TV. Na Moni Bongo qui Loka, Sultan Loka, na kati ya Kinshasa, na kati ya Chango, babi bendele ko ya tepo ya lela na papa bidi lelo a invité spécial auto ya million na plateau pour que et ça le plaisir bisika ozali Kesha Loka. Alors akapro asimbela biso image, merci pour la présentation ya kitoko ozo sa la biso na kati ya Aime la Grâce TV. Fongole la biso chant to solana invité du jour na biso. Voilà na kati ya chant na biso papa bidi boa tarde. Boa tarde, sim, en tout cas. Bonne santé. Ah, naja nyanga bien. Naja bien. Oh, fouille tout c'est bon. Fouille tout c'est bon parce que yambo. Oh, le banane, le ba. Oh. Non, c'est qu'après lelo babi ba okamwa yo système qui docteur, mais docteur en est-ce que pas bidi lelo za docteur. Lelo te nazala kande docteur banda na Congo. Banda na Congo. Joa lukula maman ya kufi mashako. Nasalisaka ye na 2007 minu kaka ngana lubi mama ko kenda l'hôpital tenga moko nazali nasalisa ye bon nasima na ngai 2021 akufi beta machine 20 ans. Mais voilà malade ezala soko salisi fo ezonga obekende libela bon 20 ans eza ibele izongi tuliaka biloko ibele le msusu peza makamba famille po après une année ndeko na ya kufaki inane msusu ya kufi
bango nyonso bakufaki na problème aminu mbezaki non wana mosusu minu te me ye minu lele nasalisa ye minu ikenda libela ti lelo. Merci beaucoup Papa Bidi Bidi parce que l'autre jour le coup la docteur mais toutefois tu as vraiment famille artistique surtout ils ont na milelo donc tu là parce que biso peut te rejoindre bino to sangani parce que ils ont famille moko en tout cas to compatir na bino ba mes condoléances nanu mais Papa Bidi Bidi kozwa sangolelo ya maman Chako hein na mon abino artistique surtout awa na Luanda tango ekomeli bino esali bino na ndenge nini. Mashako esalinga mabe en tout cas nakendaki kutia mwa maluba na nzembo tusali pona mama wana bon pasi zana mutima leli kukite mama wana zalaki bien na mutu nyonso soko aza place ba jeune azungi jeune soko aza place ba mama kumi mama donc azalaki bien tout cas abande ko kabula te donc azalaki bien mona ibite soki nani na vous remplacer azate. Mais souvenir nini ya malamu oyo gardaki par rapport na ndenge ya bande ko travailler surtout na bike beaucoup na pe mingi na ba pièce bourgeois mais ko travailler na ye souvenir ka malamu nini o Papa Bidi Bidi lozo bomba pona mama Chako oyo awute ko kufatika ya biso. Bon mama wana ezalaki soki buza ko sala na ye donc okoki ko sala iloko moko boye elle msusi eza bien te elle boko kata lobi te papa zwila ngo boye po pesa bien yoko kosaka boye te c'est na ngai zwila ngo boye donc alakisi yo lelo kubeta ngo pe ubimi oza kumona bamoni ye danze nzoka Mashako akoti ide donc alibanda ulinga tableau na ye ibeba te donc fumona aza kukota na ide aza kulamba ngo bia non azalaki bien donc izati neti ba mama mususu buza ko jouer na ye aza ko fina yo po ba mona ye muta jouer bien mais yete ye fo ba mona bino mibale busali bien ata oza mwana mwasi fa kotisa yo na je donc ipuisimba ya zalaki ndengwa donc bino nyonso na Papa Bidi Bidi abande ko bengo chéri ya kipaka te chéri bébé po sa sala pe mwasi na ngai sa sala pe ndiku na ngai sa sala pe semeki na ngai donc nyonso tusala ok na bando kanisa ko sala na makambo mosusu te kusala na ndenge ya théâtre. Merci beaucoup fidèles abonnés, chers internautes. Bino ozili bakule lelo ya kolanda biso donc on est présenté bino lelo Papa Bidi Bidi. To yambié vraiment comme étant artiste comédien mais lelo to yambié comme étant docteur hein docteur ya tradi praticien donc bon comprendre idéologie ngo ya ye nango parce que mingi awa na Luanda to komaka kozwa ye kaka artiste comédien mais toutefois lelo ako fungolela bino parenthèse ya boyebi oya ye nango mais Papa Bidi Bidi lelo évangile ya sika oyo ye nango lelo ya ki tradi pratiquer zani ba évangile ya sika ezate pona bandi yango kala bato pe mususu ba utangola ye kisasa azui traitement zungi donc na ça pe ibele en tout cas mais idéologie ngo bandaki yango na ndeni ni betele sona mwa lisola mokie poto lelo pe to ndima pe ke non ce qui pe mutu aye po salisa ye et que akobika azwa pe mwa expérience oyo zalaki nango nanu pe obandaki yango na ndenge ni bon wana ibanda nga moko na bela condon dia iza kubima nga penza mwa mulai okebo fataka kaka yo moko na lubino fana kenda na mbuka akena mbuka batete ngai na lingina zunga na lubino na tiki ba camarade bele kuna fo tekila nga kisho oh non fo pesa bataba basoso ba masanga ngana lubinga na ye na ngai sika na kuzwa taba wapi salango karikiri na mbongo asali karikire banzungu taba masanga soso nyonso na pesa yango na mbongo ala koti singa zamba alubi nzete okumbuni yango intere oyo intere soko zwango kusala boye okomelila yango boye mutu kondon dia isili po kondon dia wana izana kikongo na français moro hii na lingala musomba donc yango wa sadi pay ban na meki mutu aliboso fele na mbongo nyangamo na ke gambila na sumbi muchopi bandai ubima master na ngai na meki eboye ikoti asa pe na Luanda watose muchopi zongi ana bya isi docteur ana bandi pe kudia mbongo
Que tilelo. Tilelo. Mais tu as vu penza ndongo tengeli biso expérience wana donc poser au banyango kala est-ce que et à compter ça qui peut à part maman ça ko chutanga kombo entre bino ba comédien et que mutu pas akina malade wana peut usalisi et peut abiki. Maladi bele kutu ba mudero ba fidelwe ba pauvre pululu ba tusuki tomina ba chakala ba ngalufa na yeda ibele ba William nani ndio mwana sai ibele na théâtre kusa jete ibele baza ibele kaka so na bina tanga seke na luba bato théâtre mingi presque basundia ta ba nani nyonso basalela bakisi wana baisho be batibele kaka batibele alors lelo na biki spécialité morboye na lelo pour omoni pe d'autre part pas ces okota na ba vie à couple ebele oyo to bengi na maladie ya kombo ya impuissance sexuelle thème na biso ya lelo ndenge yo moko proposer ki biso parce que to yebite raison ni ne maki yo lelo oya ko lobela impuissance sexuelle mais est-ce que to ko yeba pourquoi opona ki thème wana bon na pona ki angopa naza komona awa na Luanda mingi batu bafuata kani okenda kaka boy ngapenza mikolo yomuko ngapenza na kumi faible na kumi frako eza provocation ya bino moko umeli whisky lembisaka bati faludia na yo mingi oboyi na yo kudia ulali na nzala hemoroidi kulata yo mchopi kubota mafuta soki boti mafuta ali provoquer hemoroidi donc yango moni impuissance sexuelle za koya mingi na mboko. Mais toi oui oyaki mana kisi est-ce qu'on peut présenter biso kisi oyo oyaki na lelo na kati ya plateau na biso. Bon oyo na oyo Dr. Bidi oyo izaka kapana maladi moko mais maladi na saisa keza ibele wana mbala sima na kutangila bino mais soko zana maladi zo senga bukoko kubanga te benga na yo tukusolola okuzwa solution oyo izapana kutungula mutu soko azwangu ndena lakise ndenge batungula oyo izapana komela mutu soko azwi ndena lakise usangisi oyo ipesi kire ozungi ndenge uzalaka wana kumona na makungulu awo lukula basereyo bavisi awa na makungulu makungulu ondelo wani jenu okay ukanisa basereyo bavisi na bajenu na ba awa nyonso na mukongo bavisi bakangi donc mwana penda ngile nyonso imper oye wow on va dire impère le sunde loni kasi nzoto ekumi makasi OK ya onde impère mais papa bidi to bi vraiment impuissance sexuelle est vaste na o to koyeba quand même est-ce que to koyeba quand même ba cause o provoquer ka maladie oyo pour to mona pe mibale bele ba olela basi lelo ba komi kobima libanda pona likambo ya o etali impuissance sexuelle mais lelo lokola papa bidi yo moko poni thème oyeli biso ngona kati ya plateau mais quand nous expliquer biso na nos causes ya impuissance sexuelle ezalani bon ba cause wana mususu za kumona mwana aza mwana muke mwana azana ba 18 ans 21 ans aza kulela impuissance sexuelle isa faute na yo moko ndoga vinya eza yo moko pozana na âge ba 18 ans 19 ans ozana posa mwana soki na juillet penda photo komaneti na 4 5 uza komibuma et puis ko 5 yango za kukumbisa fo umelila iba kisa pharmacie uza kubebisa nzoto alors retour nango yango moni bana mingi baza kubela maladi oyo fozala ndenge nzambe asalila yo soko moni nzoto lembi yaka koluka kisi umeli uzongi ndengo butama izateke ukena na pharmacie kio pona pe wawe ya pharmacie zaka pona lelo lobi uzongi ndengo zaka ya kulemba uzakumana nzoto za kubeba forcément wana mukongo pasi uzakuzoka wana mukongo soko zokiawa ale nisi komi pwelele ukomi faible ici
Mais tozomona mpe ebele avant tokomana oyo outi kotangela biso par rapport ya makambo bakisi wana na ndenge ya kozongela mais tomoni mpe bato ebele amelaka mpe kisi moko te mais impuissance sexuelle après beaucoup de temps eye kose manifester. Bon misusu ezali abunzoto ileki mingi bunzoto ileki mingi mutu moko akoki kozala na sengi basi sikoyo sengi basi wana oza na repote oza komona oza koforce nzoto donc ato force na sengi wana na ndako mpe lelo koya mama aza na posa na yo okulemba kaka nzoto eza kobeba na masanga trop de masanga fulufulu masanga na nzoto ileki mingi donc eza kaka pasi mpo ozala bien fo beba kaka et puis umeli masanga falulia na yo nakanga kaka nzala nakolia nsima nzala wana eza kobakisa hemoroïde na kati donc yango moni bato baza kobela mingi na kosala misala makasi yo mutu osala oza tailleur ovandaka mingi mais masanga yo bamakangu yo non chauffeur ovandaka mingi na volant banda tongo ti pokwa oza hemoroïde nani eza koprovoke yo elo kobima na poko sisi misala oke kovandela masanga bia okena ndako lembo lale ali nzoto eza kobeba mpona fulufulu donc wana nyonso impuissance sexuelle bino moko boza kobienga. Mais ce qui n'a landeli bien papa bidibidi différence nini tokoki kosala ya hémorroïde na impuissance sexuelle. Hémorroïde impuissance sexuelle hémorroïde eza maladi moko mutu nyonso abelaka hémorroïde lelo botami kaka ozala mwasi ozala mobali obotami nango sikoyo soki ezwi shoki wana nde oluki mongamba soki ezwi nango shoki te otumbuli nwango te ovandi na yo eza lokola appendicite mutu nyonso aza nango appendicite na hémorroïde batata moko mama moko donc soki ezwi nango shoki te okomi mpe osimbi nzete bapasuli yo te eza lokola hémorroïde donc soki otumbuli yango yo moko bake koteta yo donc hémorroïde mpe basalelaka yango opération eza maladi mabe ndenge omonaka yango wana donc surtout soki basali opération isili okomi faible ya libela po okomema kilo te fo otika basi okotambola makolo distance ya molai te donc nyonso wana mpona yo okumi na retard. Mais ce que tu landeli peut bien papa bidibidi pour to moni ndenge expliquer biso lokola hémorroïde na impuissance sexuelle ezoko tambola elongo donc ezaka lokola eloko moko impuissance sexuelle euti na hémorroïde mpona nini soki oza na hémorroïde nisi fo ifungwama lelo ifungwami okomi na faible mayo njegle mingi eza te okomi na faiblesse te ya bopikiliki ulembi siko soki otraite hémorroïde nsima ekangami nango impuissance sexuelle abu pia obungi na yo komi bien. Mais tu vois qu'il y a quand même quelques symptômes oyo mutu déjà abandela komiyebela parce que ça na bato ebele oyo bakolanda biso bazolanda biso na kati ya émission oyo mais kako expliquer biso quelques symptômes oyo mutu soki amoni déjà symptôme oyo ebandi aosala nini ka numéro ya papa bidibidi eza wana aosala akobenga papa bidibidi na omona symptôme oyo ndenge nini eloko nini onga esengeli na sala. Bon yaja hémorroïde eza liboma eza na basymptôme ya marque na marque mususu eswisaka kaka na se ya libumu mususu mukongo pasi mususu mutu mpe betaka mususu soki okomi na nzala makolo eza kolenga bagenu mususu tiaka moto na sa makolo donc eza na bandenge ibele ebetelaka donc mususu soki okomi na nzala oza komona libumu ndire mitiopu eza te balongolaki yango mais lelo kozwa biloko yango pudi ya boye apeti eza te odie na yo kaka moke mususu kusumba toilette komili yo pasi donc soki oke na toilette posa toilette ibele mais soki oke obimisi kaka moke donc nyonso wana yango na yango poto mona pe ba misusu bazalaki esala sele comme le ya ntaba nyonso wana constipation hémorroïde
À l'époque, il s'est développé comme un niveau d'impression sexuelle. Donc, il faut passer par les signes. Oh, il y a une impression sexuelle, il y a un signe dans le monde. Impuissance sexuelle, basi nango yangwana po lelo za kusumba nie ya makasi. Nie ya makasi wanza kusumba eza kufungula yo na sima. Lele sima eza kufungwama ale faible ni osiye liboso. Ukomi faible. Est-ce que tu peux koyeba quand même papa Bilibi est-ce que bato o bazo ko salela ba encore bazo salela ba kitamata soki ba boma mama soki ba nini est-ce que nyonso wana eza na ba inconvénient te pour lelo ou lobby plus tard ndeko mobali akoma na impuissance sexuelle yango na uti ko lubawa kisha pharmacie na boma mama na nkoro iloko moko nkoro lelo tiango uza kuboma nzoto yo mpo nkoro eza kaka pwana lelo lobi fe oluka susu nkoro mosusu donc soki tiango pete pure donc ikusimba te donc uza kubakisa hemoroidi kuta nkoro mute esengaka ke hemoroidi banda kubima soki ukeweselele kukemini na boyebimi twa mpona nini nkoro na baboma mama wana mais eza pe na babiloko mosusu batiaka na masanga est-ce que union soit neza na ba inconvénient ka impuissance sexuelle tezo benda maladie mosusu oyo batiaka na masanga pana nga na mona kango ba sentiment kaka esalaka nango iloko te na banzete wana yo kaso ba boma mafo tia na masanga esole sala misusu ba sentiment kaka misusu pe soki oza na ba organisme na bia esali me mpona jour moko bongo lobi soki uke kote eza te obimi futi. Alors, papa Bilibili, naïbi les autres sur le rôle de docteur praticien pour expliquer quand même encore on a un peu sur le caca impuissance sexuelle. Mais ce qu'on a montré sur le lot, à ça il a l'argent pour aïe au traité. Lobby à qui a zongé les sous. Inconvénient ni na nyonso wana wa zo sala zo ko accumuler car malgré ozo sali ça y est aussi là. Mais inconvénient na ngo ndenga zo ko continuer ko pratiquer yango ko accumuler yango eza ekozala nini. Soki na salisi yo moko venga choka isimbi na bongi oke kozwa susu nkoro te kasi okoya lisusu nga naza kudia mbongo na ngai foti na ngai yo ye lisusu na kutu soki na pesi yo kisi ubongi uke kutia susu nkoro bien po ya lisusu po nga na dia mbongo taseye kuitu sebwe sekako bongo yo ke kutia susu nkoro po nga soki na pesi yo kisi na pekisaka biloko oyo batiaka bankoro bakiso ekisitaka butiaka te na yuki yoke kutiango kasi okoya lisusu soki oye susu opesinga mbongo na diete bongo fojana mais papa Bilibili nayebi ke otangi basymptôme ebele eza na bato mpo mingimingi mpe balelaka mpe mpa na biso soki lelo nalobaki nabengisa quand même papa Bilibili comme état traduit praticien na plateau na nga parce que eza na bato ebele mpe tozomona bazolela mpe mingi omoi kaka mokongo pasi te symptôme hémorroïde oyo otangi awa ya mosu aza nango te mais mbala moko impuissance sexuelle atelemaka lisusu te siko eloko ya ndenge wana tokoki koloba nyonso wana ekozala du ya nini abotama ndenge wana obia eza na eloko mosusu oyo ekoprovoke azala na impuissance sexuelle bon mibali mpenza rare babutama ndenge wana mpona mibali loba mwasi mpona mibali eza kara donc mutu fo butama kaka bien donc wana misusu ezalaka msusu ye moko mutu aprovokango donc yango moni akomi ndenge wana koprovoke yango moni akomi na impuissance sexuelle oyo komi ya bato misusu azokoka kotia zemi te misusu ezalaka maki mutu ekufi ozali nayo mpe makasi mais maki eza ya kokufa eza kosala bana te okubuta te mais mwasi soki ake kaka pa luvumbu akomi na zemi mais lela azalaki mpa na yo zero. Mais ton moni pe impuissance sexuelle on pas ya basi. Siko pa ya basi nini oyo eza cause na yango. Pour eza basi mosusu akoma frigide donc aposa nzoto ayoka yango te azoko se trouver pe normal na yango nyonso. Bon pa ya mwasi. Pona kuyeba kozana hemorrhoid. Mususu toilette na pasi. Mususu okoyoka posa mobali te. Mususu soki okomi
liboso na yo nyonso ekumaka okumi pwelele yo mwana mwasi alors oza na ntina mobali te mobali mpa komona ntina te hémoroïde mais soki ose soigne okomona ozongi kitoko nzoto nyonso ezongi bien donc yango wana pa yayaka kufuata kasi soki aya fuataka chacun na ye yo moko tikala kozekana nango wana wow Merci beaucoup, papa Bidi, mais conseil nini quand même on peut savoir jeune parce que ba jeune garçon ne bango ne makamo parce que bango baza batabiti atia et bibaka baka bitongola tongola. C'est quoi conseil nini oyo ko pesa bango pona impression sexuelle o lelo ezaki tem na biso. Conseil na ko pesa bino conseil na bino yango. Botika bitiatia botika bimelamela. Luka muta salela kayo kisi asaleli yo ubongi na yo. Ata ngai te me batu mususu bazali oyo mona kakasalaka bien po awa pe na Luanda ma batu mususu alukuta bazami akusudikila yo mama kasa manga ma oye kubongo na saisaki moroyi badie mbongo pamba po bongi te me oyo anga soki nasali bon la plupart irataka te po eza yanga eza le naza kusalisa na ibisi Simon Kimbangu yo papa Simon ngana sali kisi oyo me yo ikota na nzoto mutu isala ndengi tuza kukanisila yango ndengi kusala na nzoto ya mutu papa Simon Kimbangu akotiango maboko ngana zana nga zoba pamba me ya tie mayele na ye eli kukota na nzoto ya mutu ubonge donc ndengo wa mais papa Bidi nazongi mwa mukesima parce que oyebisaki biso okenda koyekola yango na mboka toko koyeba mboka yango oyo bisika yo okende koyekola mayele yango ezalaka na Mbata Kulunsi wana na province ya Congo Central Mbata Kulunsi na précisément mboka nini na Mbata Kulunsi penza bana Mbata Kulunsi nayebi te mpona baoyo bayebi Congo Central omalele ngidinga batu bayibi bakote wana oleki ngidinga oleki malele liboso kuna omoni bamboka bambata na bazombo ya nango bazombo me babengaka bango bambata oyo bautaka ngola bakatisi baye kovanda wana babengi bango bambata me baza bata makela weji bamboka ibe damba mais papa Bidi lelo soki pe mwana ye par exemple akapo amoni ke non nga pe musomba mikolo ezo déranger nga mingi na keka na yiba pe kama ye papa Bidi est-ce que papa Bidi aza maboko akofunga makwala kisa mwana ke non il faut na sala bozongisa bo soki ba condition na kopesa yo remplir on apesi yo ezala pe na ba condition ya oyo bapesaka ngai soko kokisi ba condition nalakisi yo ekipaka nango mutu te mutu nyonso naza mpe na bato nalakisa bazali mais na papa Bidi na yo moko mosusu esekomela po osali mpe kisi osali po bayebisaka biso souvent bakisi ya bokoko ezalaka na dose te par rapport nanu na question wana nano kongoloba nini bon ezalaka na dose te na moto oyo amesana nango te ngai na bande yango mandefu nano ebimi te donc nayibi deyake oyo na mesure oyo ça va oyo na mesure oyo ça va donc nayibi ndeka na bande koloba donc na papa Bidi yo moko par rapport à badose oyo tiaka ici arrive peu que non au saleli moto prescription donc au sali bakisi no nyonso wana pe na bien opesi pe mutu na maladi oyo aza nango pe akei pa saleli pe ebikisi ye pete ibikisi ye te bon ezalaka mwa rara en tout cas misusu ezalaka soki obiki te négligence umeli oke kuna utali nano lelo anniversaire ya kingandi masanga kyo uzongela zero kiri se kumaki katikati lelo ukende komela lisusu isimbito yao na mwana kibe mekaki mwa mukeme isimbi penza te mpona ni yo moko mutu bebisa upesi valeur na ambiance donc normalement soki nasalisa 100 personnes napesi exemple mais 100 muke 1000 pe muke soki nasalisa 100 personnes donc oyo bareklama bakokozala ata 7
nyonso batikali babunga siko ba réclamation na bango ezaki ti ya quoi mingi babele badu kaka bato oyo bamelaka masanga kaka bango mutu bayaka kodeklare donc papa bidibidi mpenza so nalandi yo bien donc yo opekisi bato masanga mpona bakwea na impuissance sexuelle masanga soki oza komela kisi na nga komela te mais fo mela na mesure eza teke fo langwa kaka bayiba yo na quartier siko bao balangwaka eke amesana siko kolangwa masanga papa bidibidi yango mpe likambo amesana kolangwa masanga siko lelo amesani kolangwa masanga lelo akomi na impuissance sexuelle akosala nini ye moto akoyeba soki akotika mpe akotika te soki atiki te hémoroïde ebomaka soki ebomi etuke kokunda te oza po yango oza po yango ebongo na sani amela na ye eza nyonso biloko akoteka mais soki efataka si yo eza lokula bato bamelaka sigarete sigarete bakomango ipekisami ebomaka yo sikoyo oza komela mpo kufa sava soki okufi kompani ya sigarete kobakisa yo mbongo te kunda famille na yo soki okopola yo moto koyeba ewao papa bidibidi oza biso mpasi mais papa bidibidi sunga mpena bandeko nayebi ke eza na ebele mpena oyo bakoyi na problème oyo lelo tolobeli ya impuissance sexuelle mais mpona koluka papa bidibidi bakoyi kosala nini bakoyi kozwa yo na quel moyen oyo bango moko ya mosusu baya ou soit baleka nanu na chaîne ya M La Grâce TV bapesa barequête na bango mpona papa bidibidi akoka kosunga bango na likambo to maladi oyo ya pasi oyo ekokomela bango bon mpona kozwa ngai eza pasi te 00 244 942 92 73 15 00 244 942 92 73 15 wana bozwinga moko naza na secrétaire te na WhatsApp PR moko ezalaka lere moko mavwanga mais papa bidibidi kalokota WhatsApp kala penza nazwi déjà téléphone nabungisaki yango batie kaka mwa eloko ebebaki mais naza kozila ya sika mpo yaya na ngai aza na Suisse vieux jingle ya kotindila nga téléphone na moko susu fe uta pa ya Tambus Emantambo yaza na Genève janora rundoloviti susalobaki ya kotinda wana sikoyo moko na kokabula mo vaisselle unité mususu ya kokangela bafoto donc awili bafoto ngokanga ocha kasi soki nasalisi yo motopo ebima nakangi yango foto alotiango wa mokolo kobonga nalaki so tala ndenge ozalaka avant oyo après mais papa bidibidi beka kotengela biso quand même liste ya maladi oyo papa bidibidi aza na boyebi eke ndeko mwasi ndeko mobali lelo azolanda biso akoyi mpe komona to ayoka ya koyoka ke non maladi oyo batangi comme papa bidibidi ye mpe akoyi kozwa yango akokima mbama papa bidibidi mpo asalisa ye yango bon eza lokola maladi ebele nayibi oyo déjà ya hémoroïde nasalisaka mpese ata okumi lokola léopard oza kokwanya lokola makako maladi kosila mpese tension ata eza komata na 30 ekozunga na se minu carie dentaire sinusite ata ikanga zolo nyonso na kosilisa yango rhumatisme makolo eza kotambola te soki osimbi mai mwaya osukuli mai ya pio pasi rhumatisme wana fa esila nyonso fa esila na elanga minu eza kutoko olie musuni omemi ngambo donc na kosilisa yango kibeka mwana aza na kibeka panzi eza kokangama na kosalisa yango nyonso fa esila maladi eza ebele règle douloureuse eza na problème mabota eza kosekasa yo yaka ekusila nyonso batali yo mutu boya na ye ekusila papa bidibidi mais question moko euti koyela ngai awa bandeko bameki kotuna parce que na ba age mais age lisusu po tomoni mwana moko ya moke na age ya 5 ans mwana na mosomba ebandi deja kobima ye sikoyo na basymptôme oyo outa kotangela biso awa sikoyo mwana wana
imagine mwana mokende ngwana ayebi makambo ya bamakambo ya bamkongo pasi asala misala makasi 5 ans aza pe mwana mwasi mais musomba e bandi kobima ye sikoyo mwana mwasi wana solution na ye kozala nie papa belebele bon baya pona salisa ba misusu bazana mvula misatu 3 ans mchopuza libanda mais izonga na kati babanga te bayana ye ekuzonga mwana kubonga siko mwana lolenge wana papa belebele akwai na maladi wana ndenge nini bon na ibite soki pana bangwe yaka ndenge nini mais iza maladi yaka pona ibute ko lubango hemorrhoïde mutu nyonso abota makanango soki ezwi shock ibimi soki ezwi nango shock te ukoli nango na teta pe bana ibele ba 2 ans ba 3 ans ba 4 ans ibima libanda mais izonga na kati yaya na ye akumela kisi kozonga mais na kati na compte par exemple ya hémorroïde parce que tu as déjà tomeka ki ko kota na mahamususu mais moi batu vraiment ba meki ko baksa moi point moko boy na cadre ya hémorroïde le kweza émission autour le bela pe hémorroïde na impuissance sexuelle mais eza na ndeko mususu oyo kaya makambo ya hémorroïde utopomela ye c'est la question donc na cadre ya hémorroïde emeki kosala ye mwa bapota ebele mpo amekaki kobaka nini makasa ya tomate pilipili soki na nini babenga yango motozu sikoyo wana nyonso esali bapota ebele na nzela ya anis alors papa bilibili yebisa biso ndeko mwasi asala nini ndeko lobi bongo esali nga deja somo pona yamba mwana mwasi moko abaka tangawisi tala muchopu mulai bayana ye 21 na butu mais sila nga mutu na sango alors kubaka eza mabe en tout cas neti nga na yibi kosala kisa kubaka mais na pesa kango batu te et puis kubaka ngo pesa makasa tomate te awa bitatia uza kubaka tangawisi uza kubaka makasa tomate na nini awa wana yango te na sala kango pete eza mabe po ebebisaka Nice soki Nice bebi yo ibandi kubima ikusala yo bapota po lelo baki swaka kuswa wana soki mengi kusala di kwanza ikumi puta soki sai di kwanza ikumi puta bo infection ikukota yo donc mabe est-ce que ça conseiller pa ya ba ndeko basi baka kandenge utolo babatanga wisi ko baka ba uswa batongola kotongola tanga wisi kotongola mundongo kotongola o batongola rape wana kutongola tangawisi kutongola mundongo eza na sens te wana eza biloko bamelaka yango na tangawisi yo za kutongola mpo sani hemorrhoïde okufa te yo kanti kuswa wana yango mutu kenda kuboma hemorrhoïde fo kisi nango oyo batraite munganga yebi basolution nini na kutia mpo otungola neti oyo ya kutungola eza na mundongo na kati te eza na tangawisi na kati te oza komona donc soki otungoli yo mo sentir okoki kotia yango boye okomona ata iloko eswa eza te mais lelo kotungola yango santi mwa moto moko boye basolution ekoti kuna yango ekosukula yo libumu eza kotraite mpe pota na kati kubaka eza mabe en tout cas batika biyoka yoka wana mpo bayibi biloko ya kubaka eza moins cher yango balandela nga mpe naza nanga chere te buya okubonga na bino na mbonga moke ponga na salaka na ndenga nzambe Sikola bandeko baso bafungwami pe liboso poko bana bango ni. Baya avec oyo okuzonga ndenge mama na bino abutela yo. Merci beaucoup Papa Bidibidi. Namoni vraiment le couple Nkanga na kati Afrique du Sud, babi pande motema. Nkanga, le couple Nkanga. Alpha mpande na babi na mbali na Nkanga. Donc motema bisika, motema ya papa Nkanga ilalaka Alpha pande. Gros bisous na bino na kati Afrique du Sud. Papa Bidibidi. Message fort pour na bana nyonso wa ocho kolanda biso lelo Papa Bidibidi docteur le praticien à solo babi confirmé na loi na même mon vieux Kongwati Sébastien babi azo confirmé Bidibidi na kati ya Luanda parce que yende mutazo kanga masola zo traité ba malade bébé biso nyonso toza ba témoin oculaire. Alors Papa Bidibidi message à Suka et cause à la nini message à Suka ba soutien ba za la peine musala po kusumba ba matériel mususu po ikoma organiser ngana tiaka
kisi na kati te ke opo kisi pola te non iza ndenge wutili na nzete ndenge pe kukotila na nzoto ya mutu donc solution ka ekotaka luba mai mai eza iloko moko naturel ekotaka partout ata okosala nini mai aza wana donc eza lokula basoutien na ngai badadi ke kokambo na Canada Janora Ndoviti Gelor Kula vraiment na batito munjiba basoutenaka mingi Francisco Luzala akoki kozwa maladi na kusenga ya ta NKT ata bakulu Gelor Kula kungwati Sebastien yako ikolo mwana leki na ngai njoto za bien te vient za koyama bungisa nzoto po bino fo buzala ka bien ba mete tibo za lokula joli diapason ya zana limana sokwa ye naza kobela kozwa ngufele kwa za bien joli diapason ba mete tibo komanda Kabila lokula nani mwana na side saka abela ki makasi mais na side si Jansi Pembele na dollar Pembele sa bango bazwa lubiko na makamba zolo nyonso kitoko donc na ba iloko babengi simbiki tsoso wana pe na salisaka papa bilibili soupçon moko ye libanda ekoti balubeni papa bilibili pe ayesaka pe dudu munene po eza na badudu mosusu mpe bato balobi eza mike mais azoyoka bien te mpona papa est ce que papa bilibili ayesaka mpe dudu munene ezali bato oyo basalaka bongo eza fétiche na normal soki otraite hémorroïde nzoto no ekorécupere taille nango ezongi normal mais soki oza na faiblesse sexuelle ikomaka mokuse ikondaka donc moya mpenza monene eza te eza na mutu mosusu abotama na ndenge wana lolenge wana mpenza mais dudu na ye kaka nde abalani na mwasi moko boye no mwasi azokote sentir vraiment aisé te na dudu ya papa alingi dudu ya papa eya monene wana fa changer mobali fa changer mobali akenda kozwa ata moto aposo comme ça asine banzala wana ya moto aposo ewa oza koseka asine moto aposo na ye mais tozomona bato mosusu baopesela ngo bapublicité awa dudu eza moke yaka na okomisa dudu munene wana bolanda te bamisusu bakosala yango boye ileki geno alokuti yango na kupeni eza mabe yango na festaka komanda lola Switzerland mobala ya mama na omi na Suisse ye banda babala na mama de Marc na de Presse banda babala na njiti kolongolo alelaka te papa bidibidi basi mpe baleli babi eza na moto mosusu aza na Taylor Vandam mpenza te donc na niveau ya feshul eza Dimitri siko balingi bayesango quand même moi Gaëtan Kaputu baosala nini wana sikoyo avec kisi oyo ye arrangeaka kaka nzoto ekumi sembesembe adesine yo na ndenge bien sikoyo bakisi mosusu eza soki omeki yango elekani yango moto ekomi kosala bato bamai na nzoto basala yo opération mais ye sikoyo aza naturel adesine yo nzoto bato bakomi komona ofungwami donc ye ayesaka kaka sembe afungoli yo nzoto Gaïta pinda donc azoleka pinda donc sembe moko ya naturel oyo ilekana te lemba wana oyo ezake mikolo mosusu koyoko bolandela ye na l'hôpital wana ya via mpe eza nango naturel atiana azwa na etonga te eza nango naturel donc mado mpe aza naturel ya ndenge na ye ye aza moto monene ndenge na ye tomoni mpe basali bapublicité ya bapomade yaka totia donc balobi kuna ezoyesa monene bakendaka kaka makambo bakomona bakozonga kaka
Papi Dibidi voilà. Merci moi pour notre présence précipitation mais ça bande comme si baza na mikili ya poto, am so bazo préciser service na yo. Mais par rapport il y a délai à kiss na yo. Oyo zo ça la biso lelo, to ngoni ba dia ba tu sais ça une semaine 2 semaines et koufi et poli. Mais est-ce que papa Bidi oya yo ça na combien de délai? Donc délai ça a combien de temps plutôt? Bon, neti oyo esalaka 3 mois. Oyo esalaka 3 mois. Oyo beba. Donc eza nango bien 3 mois. Ibebi te ipola me ilembi. Makasi sili. Makasi sili. Mais neti bato baza na poto natindaka ya poussière. Nasali yango poussière na yunguli kumi lukula café. Napesi ikei yo moko osali kuna nalakisi yo. Sala boy, tungulila boy, melila boy. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Papa Bidi. Vraiment, ma soeur, c'est tellement intéressant. J'espère que Batou, quand même, au Balandi, Bissou Bazu Boyebi, na Kamboetali, impuissance sexuelle, tout continue paiement par parenthèse, monsieur, ça va hémorroïde, na bandeko, mais qui continue la question, na bango, mituna na bango, na ebi que yo, peut se causer na posa ya mutuna, en tout cas, tika na commentaire, si quand même numéro, Papa Bidi Azawa na pona ko satisfaire ma besoin na bino, ou soit na numéro, o yé moko apesi, boye ko benga, apoza la wana pona bino, neka albi azan secrétaire, même la chaîne M la grâce, ndé bomoni numéro na biso ezawa na bobenga, en tout cas bozala jamais de si toko yamba bino malamu toko komisa message et pas ya Papa Bidi po ameka kosunda bino. Alors lelo amo nazaki na minga olobate nga na pesa ka merci et pas ya mon vieux Alexis ya mamoto l'homme de chaleur hein, l'homme de bayibinga ba plan parce que yene muta sala abso pe bolamu na moni pe bongo hein, mon vieux de Kati hein, Godard Eliko, le vrai parisien babi vrai ezalaka na mboka na yebiso ah on aime la grâce non c'est ça vrai parce que Godard Eliko akota makambo hein, je dis merci et pas na yo ma copine de balong hein, Marianne Moki na moni pe bongo na mopandi John babi motema bisika ya Marianne elala kopa ya John gros bisous na bino libota mobimba moke na linga bino mingi na moni pe bongo avo John isusu avo John binga posa nkolo ya tubukaka te bazaleki na kutu na soba binga oya super soba les vrais tonton to sur mbote ya le vrai binga comme sous to kosala émission pa ya soba super soba super wana leki nanga OK mbote na yo wa soba merci beaucoup pa ya ingénieur Olivier Bongonga babi mwana mongala tongo mwana mongala ya efficace ya makasi ya gros bisous na yo Olivier Bongonga ingénieur je suis de cœur avec toi na bosani pété Jordan Sikou babi aza pene hein babi ya ambassadeur hein ya ya ambassadeur ya Congo awa na Angola donc gros bisous na bino to bito linga bino mingi to moni pe bongo Maman Louise Yengo to moni pe bongo Maman Louise Yengo na kati ya na moni bongo Maman Louise Yengo na kati ya Allemagne hein vraiment ya motema de cœur to zana yo merci beaucoup pour na appui na yo na moni bongo frère Glodine na kati ya Anis to pesi yo vraiment ba gros bisous to zana yo elongo na sayangi na Hollande sayangi na Hollande ye Luanda Hollande sayangi nyonso mboka na ye mboka na ye na mboka na te que nous c'est l'équipe bien alors Papa Bidi mot de la fin to kabana biso parce que émission na biso en tout cas pour na lelo et si na habité am soko se pesa ba oyo balinga Papa Bidi mingi au la bon moi comédie moi muke parce que to habité on ambaki on étant qu'artiste et comédien tu mais au la télévision ngo déjà donc ko tika mo bongo te ba na pesi mbote mingi pa ya shara na nga ndombela dibandi azali bandi penza yesoko linguzwa ye kaka ipaya kongwati Sebastien bavandaka mingi na Ibrahim Ibrahim le ganger mbote na bino siko shara na nga na dibandi ndombele azali bandi OK ye pena bokoka na libandi na tai na mulai nga tai na nga ya kutambula me abimaka nango nyonso apina donde oza boye tai muso otiki na ndako eza na ndako yabimaka nango nyonso Maman, gros bisous à mon vieux Kati, mon vieux de cas de motema. Donc, merci beaucoup, mon vieux Kungwati Sébastien. On y a des temps ça, mon micro, on aime la grâce TV pour toi passer un bon moment. Na Kati a flat naie, donc on a pu présenter Rabino en gros, boya kabo les kabos mon pépé. Vous avez pour sa chambre, Isawana, vous avez pour ça, on met la moi sucré, moi, vous pouvez même aller à assez. Vous avez un sima juste existe une baniste.
Ah ouais, pas pour Sébastien. S8, hein, mon vieux de 4 C8. de cœur. Voilà. Et si quand bien à présenter Bino, papa Bidébédé, na si que l'oseille la bandeko. Moi comédien mouké pour nous faire bon plaisir. Nga pour na Bino, na ngavino mincha. Bon, omoni ndengi tukomi na lubaka yango mingi ndengi tuza boy. Nakendaki pa ya Platini Lokwekela. Nalubi Platini Lokwekela. Bana yo mabundi boy ndengi. Bana nga soki baza mabundi bango balayelaka mingi loso. Balayelaka loso. Losu kako yabi bango losu yango balayelaka. Mabundi wanu za kumona bango. Natuni mama Jisi, mwasa Platini Lokwekela. Bana baza kulala loso. Ngana lobi sikoyo ngapi na ye kubeta yo matolo. Ça va zwa 20 millions yo kasi. Na zwi 20 millions. Ngapi na kena kimbango wa. Na sombi 5 kilo loso. Na kena ndako na tandiango na sopi na mbetu. Na tedra ya pembe. Na lali yango na ibisio. Na lali yango na lubi na kulia telelo. Fona kuma matama lukula bana Platini Lokwekela. Na lali la loso. La na 10 ba miaya ibandi tongu tani na lubi nsala libumu lingisa ngana mukongo ngana lubi no funa zungila ye na zungili mama Jisi iloko ni binu busali ngai no tusali nini binu bolubi bana balayela kaloso yango baza mabundi sikoyo ngana zu na layi loso nazana nzala libumu lingisa ngana mukongo mais bana bengi bwana mwana file ve você não dormir loso né oui tá dormir ko arroz oyoki bana balayela kaloso ngana lubi bino bulayela ko ndengi loso yango biso tuzalaka soki tukalingi mafuta tutie loso tutie tomate na musu bino bolubi bulayelaka nzoka ya kulamba ngana pana tandaki na mbetu na laeli babi bongo te bozalaka na ilobeli kuluba eza bien me ilobeli mutibu mingai za kumona donc faluluba biso tulambaka loso soki badie yango balalaka yo lubi balayelaka loso yango moni nyokolinga maboko pa na bino moko